Jay Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che regnonte? Eddie mon cher. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Mutualité Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bana Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bana Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Bandeko balandi radio lisanga to tondi bino po tondi mingi pona fidélité na bino na radio lisanga. Pourquoi lelo pourquoi ya mokolo ya le solo bato bakozela po bayoka ezali radio ya liboso ya radio lisanga ya mbulo ya sika 2012 eza pourquoi ya mardi. Il y a le 3 janvier 2012 nde to ko sur la nabino en direct na ndenge bomesano chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h to zawabino boko kezo bino yesu kitenge nde na mokolo mwalelo o radio ya liboso ya mbula ya lelo 2012 to zangite nde to ko souhaiter bino ba meilleur vœu na biso. Il y a Radio Lisanga, P Fondation Lisanga, point de soutien congolais. Ba meilleur vœu, il y a bonheur. Toko souhaite bino. Santé, malamu, mbola oyo. P toko souhaite bino. Makambo, nyonso ya malamu. P lito ina bino ezala. Toujours ya pete. Pona kolanda Radio Lisanga. Koeba mai tozana ya wokabla na bino. P bo zala beaucoup plus actif. Toko souhaite bino. Anemoko ekosala ete bo ala actif mingi e mingi pona bomo na bino pona libota na bino pona esika bofandi pona République démocratique du Congo kotikelaka basusu te kotelaka basusu te ezali vina omobimba ezali nde bomo ibwayo esika uta nde tala histoire nini yo kotika ezalande pona kotika histoire kitoko to souhaite bino banso bolongono mbulo yo to bandi peto lekango malamo solo moto ai moto nzambai nzambe nde to tienkolo li boso waneza kiwa bino yuskitenge to zali kokoba na radio lisanga tina ngonga ya 20h. Jay Steve, Binga, Libula Metro. Solo esika nyonso botwami tokosenga penza ete kimia ezala penza na bolandi radio lisanga ti na ngonga ya 20h. Solo balandi radio lisanga toko pesa lisusu penza ba condoléance pe courage makasi na Alexis Kalunga na libota na ye pambate madame na ye poso moleki asilaki ko perdre tata na ye na Kinshasa. Solo toko souhaiter bango radio lisanga pe fondation lisanga mobimba courage mingi mbulo ebandi e ala mbula oye kombela bango penza kimia pe makambo malamo mingi lisusu. Solo to koloba natina ya mbula oyo moye na biso boye oye bandi na biso boye
toko kende nano mpenza mosika mingi te na masolo na ndenge ya bomesano boyebi mayema lekaki mbulo omboleki ezalaki mpenza nginda likambo ya baélection kuna ya mboka République démocratique du Congo nde esili kodomine baaktualité na biso mbulo omboleki nde boyebi yango te sikoyo mpe yango kaka nde tokovivre baconséquence nango après baélection kutu nano makambo masili manso te pamba te députation kuna nano esili te fraude électorale monene esalemi yango nde eza sango monene oyo eleki na mboka République démocratique du Congo. Papa Etienne Tshisekedi, président élu au peuple, asepeli mpe aponi ndenge batémoignage elakisi ya ba-PV to procès verbaux ya batémoin mpe ba-observateur nyonso bazalaki nde balobi ete ya bimaki vainqueur largement na ba-urne. Fraude tomoni biso banso na miso pamba te technologie moderne ekomi eloko mosusu etalisi biso mpenza na bosika ekomi na pembeni komona bilili bapreuve ya bayibi bavoi ya bato mpe babulletin ya vote ebimaki déjà avant mokolo ya vote epe na moment ya vote yango ezalaki libanda ya babureau de vote peuple akangaki atumbi apasoli aexhibe yango devant bakamera mpe tomoni na nsima wana mpe tomoni ndenge baexplication nyonso epesami ndenge seni aboyi kolanda volonté ya peuple ye azwi atrafike na ye afalsifie na ye baresultat ya babureau de vote mpo apublie moto na ye Kabila epe Cour suprême ya justice bato baye oyo ye atia kuna bakolia mbongo na ye nde bakoyibaka mbongo na kese na leta babimisi ye mpe lisusu président na bango kasi vérité eyebani nde Papa Etienne Tshisekedi apretaki ya serment mpona kolakisa ete bakoki koyiba bavoi ya peuple te bakoki kosala oyo balingi basala na makasi na bango mpo bayi na manduki minene ndenge bati bachar de combat na basoda bato na bango ya sécurité bapanzaki bango na limite mpe esika nyonso mikolo nyonso wana kobanda le 6 décembre nde ezalaki makasi mingi kasi na bokasi wana oyo bango bamijwaki mpo bakoki makambo te kasi bakoki koboma vérité te nde tokobanda mbula oyo mpe na message à la nation ya président ya République démocratique du Congo ya vrai oyo aza élu na peuple ya biso Papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba. Chers compatriotes, au seuil de cette année nouvelle 2012, je vous adresse à vous toutes et à vous tous mes voeux les meilleurs, des bonnes et heureuses années 2012. Nous avons eu toujours l'habitude, à la fin de chaque année, de nous adresser les vœux de bonheur, mais ça a toujours été un bonheur irréel. Cette fois-ci,
étant donné que après 30 ans de lutte pour la démocratie et l'état de droit, nous avons la chance, cette fois-ci, de souhaiter un vrai bonheur au peuple congolais parce que, enfin, après tant d'années de répression et de dictature, nous venons de retrouver l'état démocratique et l'état de droit que nous attendions. Donc, au moment où nous parlons, je demande à toutes et à tous de se sentir heureux parce que demain, ensemble, nous allons nous atteler dans la liberté et la dignité au travail du développement de notre pays. Mais, depuis que j'ai prêté serment, vous tous et vous toutes, vous êtes en train de vous demander pourquoi je n'ai pas commencé le travail. Ce n'est pas parce que la communauté internationale n'a pas reconnu ma légitimité. Au contraire, la légitimité d'un président, c'est une affaire du peuple congolais. Le peuple congolais qui m'a élu massivement, c'est que je suis le seul président élu. Et il l'a montré le 23 décembre dernier lors de ma prestation de serment par le déferlement de milliers et de milliers de personnes qui s'étaient rassemblées autour du stade de Martyrs. Le peuple l'a aussi démontré par les manifestations grandioses organisées par nos compatriotes de la diaspora pour montrer à la communauté internationale, c'est ainsi que depuis ces manifestations et surtout celles de l'intérieur du 23 décembre dernier, face à la prestation de l'ancien chef de l'État qui lui a prêté serment dans un camp militaire, il n'y a plus, ni à l'extérieur, ni au Congo, de doute sur la personne qui a été élue par le peuple congolais lors des élections du 28 novembre dernier. Mais malgré ça, vous voyez que je n'ai pas encore commencé le travail. Pourquoi? Parce que pour commencer le travail, un chef d'État élu doit réunir deux réalités. D'abord, la légitimité. Or, celle-ci ne pose aucun problème parce que je suis sorti victorieux des élections du 28 novembre dernier. L'autre élément qui me reste, c'est ce qu'on appelle l'impérium. L'impérium, ça veut dire la force publique. Cette force publique se trouve dans l'armée nationale congolaise et dans la police nationale congolaise. Dimanche 18 décembre dernier, j'ai fait un appel aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée nationale congolaise et aux officiers, sous-officiers, caporaux et policiers de notre police nationale. Ils doivent respecter la volonté du peuple en se soumettant au nouveau chef de l'État que je suis. Je demande à toutes les Congolaises et tous les Congolais qui ont une relation quelconque avec nos compatriotes qui sont dans l'armée ou dans la police pour leur expliquer qu'ils n'étaient pas au service d'un individu, ils étaient au service de la nation. En faisant allégeance au nouveau chef de l'État, ils respectent ainsi la volonté du peuple congolais. Je dois me contenter ce soir de ce message auquel j'espère que tous les Congolais et toutes les Congolaises vont répondre pour que je puisse commencer le travail pour lequel vous m'avez élu. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu nous bénisse tous. Merci.
solo balandi radio lisanga bolandi bino moko ndenge Pape Tshisekedi auti kopesa message na ye na nation mpona début année 2012 tokokoba biso banso etumbei molai ata eke na gauche eke na droite kasi toyebi ete etumba mpe ezalaki nango kaka na suka te pamba te mosala tolobaka na bino na radio lisanga banda kala toloba na bino ete moto kaka soki ati jolo na ye na likolo po toloba ete soki moto azongisi molimo na ye esika euta basusu bakoloba epai na nkolo nde ntango wana mosala wana mokili esili kasi moto ya kotika ye mosala liboso ayi nde goigoi biso totelemaka ebe banda kala totelema mpe tokokoba be kokoba to koyebisa bino mokolo lelo toyebisa bino tolaka bino mpe mingimingi ete tokoyebisa bino mpe makambo manene oyo makosalema na mboka Pays-Bas tofandi na ndenge ya makambo masika na mbula ya sika ndenge toyesaki bino mbulo moleki mokangaki biso na makambo ya baelektio tobwakelaki mpe bino kobwakela mwa moke kasi ko tokobanda mpe koyebisa bino na mwa mozindo mpona boyeba ndenge ni makambo yango maiko leka bokose rapele mpe mingi po ete tobwakelaki bino moke na mbulo moleki na makambo yango kasi tokoyebisa bino nano makambo mosusu mpe madomine actualité na mboka République démocratique du Congo na mikolo mibale oyo tozali tokoyebisa bino ete ezali na président ya Sénat ya République démocratique du Congo Kengo Adondo Léon Kengo Adondo ye ayaki na mboka France utaki na Belgique ekomaki ye na Paris tosilaki koyoka ete abetamaki kuna na bato basusu kuna na mboka France na Paris nde tosili koyoka ete azalaki agrese makasi na balabala oyo penepene ya Gare du Nord na Paris mokolo mwa samedi omoleki ntango yautaki na Bruxelles nde esalaki boye akotaki l'hôpitalo toyebi te soki asili kobima po mokolo mwa lobi na mpokwa tokaki ete akomaki mpene ya kobima na l'hôpitalo ya akotaki nsima ya kobetama oyo abetamaki bato bako mituna mingi te po bato mingi esika badwami bakoyeba tina nini ye abetamaki bongo atako biso banso tokoloba ete violence imalamu te esengeli kokenda makambo na non violence mpe tosalaka ebe lolenge wana kasi lolenge oyo pouvoir kuna na mboka République démocratique du Congo ekomema bato na violence tolobi yango awa tobeleli mbala na mbala ndenge bakotia population sous pression ya bachar de combat ya mandoki ya masasi kasi na tango bato bakoyoka te po torapele bino Kengo Adondo aza numéro 2 d'après constitution ya République démocratique du Congo aza numéro 2 après fraudeur na bango Joseph Kabila ezali ye Kengo kasi na tango moto aikoloba te na basituation nyonso ndenge ezali wana ekofanda nie epe ndenge bato bamonaki ekokende na prestation ya serment ya fraudeur oyo ya Kabila esengeleki mpenza bato mpe batala yango na liso mosusu nde bato bayoki mpe bakoyoka ndenge bakoloba eloko nini esalaki ke ye abetama bongo bamonaki lokola ete bamoni ete na bizaleli na ye oyo ayaki kosala na opposition mpenza na sincérité e monanité na bizaleli na ye nde bamoni ete ye akendeki kofélicité fraudeur oyo bakobianga Joseph Kabila nde bato bamoni awa baye basalaki acte wana ya kobeta ye bango
monaki lolenge mosusu te oyo bakokaki korépondre na violence oyo régime ya Kabila azali kosala na mboka République démocratique du Congo. Po balobi lisusu ete baye oyo badwi nkanda wana oyo basali acte wana bazali pe na bandeko na bango na mboka République démocratique du Congo, basusu pe bandeko babomi na ba démonstration pacifique oyo bakendeki kosala, basusu babukani babeti, basusu pe bazali ya kobunga bakomona te pe potolo bateli kambo oyo bakoboma bato na lolenge mosusu po bakokamba mboka na ndenge elongobani te po na situation sociale pe économique. Kasi na ndenge bako privé bato liberté na bango expression pe kosala bango mabe na situation ya ba viol et sili kosalema na est kuna na mboka République démocratique du Congo comme arme bako utiliser pour la guerre et pe ba millions ya bato bakufi kuna likolo na 6 millions basusu bakotanga te na 8 millions sikoyo nde ekoki kopesa pe bato liboma komona ete soki basusu bamibiangi bakambi na baniveau ya autorité ya likolo mingi koleka kasi bazali kosala eloko moko te ata na maloba mpona kopusa kolakisa position oyo ya malamu esengeli bato balanda. Solo tolobaki na libandeli tolingi violence te pe toko mona ngoi malamu te wana moto nyonso akozala na biso d'accord kasi bato bakoloba ete na ntango yo moko olakisi mwana violence kobetaka mwana ntango nyonso kobeta olakisi mwana violence yebaki mwana wana akoyeba ete na ntango bakoyoka ete akosala pe recours ebe na violence po soki okobeta ye okolobaki ayokaka te soki na beti ye nde ayokaka ye pe ayebi ete na ntango moto akoyoka te esengeli kobeta toyokaka peke eza na bakoko misusu bakoma mibange ezala na mikili tofandi na bamaison de retraite bazalaka pe maltraité eza likambo ya malamu te likambo mabe kasi toyebi te ta mosusu bano basaka bongo bato wana peut-être bango mpe babetaka bango na bomwana mpo boyebi mikili oyo tofandi eza kaka lelo nde bokomona bakomi kokena makambo lolenge mosusu kasi na bambulu eleki wana otango biso mpe toyaka nano na bamboko touta République démocratique du Congo tobotami te tobotami toyena mpenza mike awa pe makambo ya kobeteke bana pe ezalaki peti lelo baviolence wana pe ezalaka kaka bokomona ta mosusu bakosala bakampagne ya banimero ma telefone mpona kodenonse yango mpo ezalaka pe mingi tabu. Bomoni sikoyo likambo oyo ebotaka vraiment violence ebotaka kaka violence ebotaka likambo malamu te soki eza na bato bakozala interpellé na situation oyo ezali ba autorité ya République démocratique du Congo soki bazalaka ete ya bango baluka koke na makambo lenge mosusu pamba te makambo oyo ezali likambo moke te eza te likambo ya koseka kochola koloba ete babeti ye azwi te eza nde likambo nene oyo soki makambo ekokoba be ya ndenge boye eza pe sengo te ata pe koloba ete justice ezali basala boye ezali pe lolenge wana te nde oyo esengeli kokena makambo biso toali bato oyo soki tomoni mbebe esalami mabe esalemi na esika esengeli koluka koyeba euti wapi ebandi wapi esalemi ndenge nini soki tolingi tokende liboso mpona toluka solution oyo ekoki na mabe wana mpo edzonga te boyebi soki bato na mboka na biso malaria soki eza koganye terrain mingi ezali mpona bato bazelaka ebe ntango babeli malaria bato ya kisi mpo bazala soigné kasi ba précaution esengeli bazwa mpona kosala ete
malaria wana penza ezala lisusu na esika malonga te na mboka bazwaka yango te po absence ya leta ezali komonana ntango nyonso. Po bamesure ya minene oyo esengeli ezwama na niveau national bokoki kotika yango na maboko ya peuple moko te. Toyebi na ntango ya kala Zaire ezalaka na motuka moko ebandaka koleka bakobela yango epompa pamba te ebandaki kopompe kisi na bangungi kaka motuka te ata mpepo mpe ebandaki koleka likolo ekopompe mpe kisi na bangungi. Wana ezali mpona koloba ete na makambo manso ndenge toko vivre esengeli kotala euti wapi mpona koluka basolution oyo esengeli na yango po baye basusu bakoki kokanisa ete bayi na pouvoir na bango bamipesi bayi na protection na bango bamipesi baluka kotambola ebe likolo batia makolo na bango na mabele te kasi atoi mwana ndeke bakokata banzete nyonso okozanga esika oyo kopema okosuka okita na se soki pe olingi bongo te okotrene na likolo okatani okufi. Tomona na bamboka na biso pe bana ndeke bakomona ebe pe ndeke akwe ebembe wana eza suicide nde tokomona ete na mboka République démocratique du Congo pouvoir oyo soki eti ebema to imangongi ekomi mema yango moko na suicide nde esengeli koyoka kotala makambo ndenge mazali po ezali likambo oyo ya peuple kotala moto oyo asali 10 ans na pouvoir asali eloko ya malonga te il faut kotika na makambo ya pamba pambo bato bakokumisa makambo ezanga tina boulevard du 30 juin basala yango soki na babelge bato basali eloko te lelo oyo kobongisa kokomba kosala mwa makadame kobongisa yango bato nyonso basalaka me lobi teke botongi nzela kotika nanu babétise ya pamba pamba kotia nanu peuple liboso na biso esengeli koyoka nde tokoyebisa bino boye ye moko président ya Sénat ya République démocratique du Congo Monsieur Léon Kengo Adondo oyo babetaki mokolo mwa samedi ya pokwa na Gare du Nord na Paris na mboka France asengi alobi na ye alimbisi baagresseur na ye alobi a pardonné baagresseur na ye oyo selon ye baagir aveuglement na passion epe azali koassure bango fraternité na ye azali pe koinvite bayeba ye basala pe lolenge wana ezali déclaration etangemaki mokolo malobi lendi na mboka Kinshasa na sénateur Michel Bongongo ye azali cadre ya parti ya Léon Kengo parti yango ezali Union des forces du changement na beaucoup c'est UFC. Tokoyebisa bino ete Kengo Adondo président ya Sénat aza sikoyo na 76 ans to 76 ans na mbula solo toyoki ete etane ya santé ezali rassurante ndenge toyoki na bansango ndenge bapesaki akomizongisa epe akoloba solo bayebalandi radio lisanga tozalaki nde na oyo tolingaki tokaba bozindo ezalaki sango wana nde balobaka matoi mangongi mafutaka soki moke te mpona komema éclaircissement na likambo oyo mpo basusu bakoloba po eza na bamedia mosusu mpe na mboka République démocratique du Congo badongolo miso misusu bakosi kobwaka likambo oyo na nsima ya UDPS
Atangai na indanga moto IDPS te kasi nakomona biso toyeba bana poto bakosa biso te. Eza IDPS te moto asala likambo wana ni bato IDPS bango pete po bakomi pembeni ya kosala likambo na lolenge wana te. Toyebi tango babetaka mosusu soki o kitundu soki nani o boyebi kuna na Londres kuna na Angleterre kuna ezalaka IDPS pete. Donc to kosama te pe tondima pe makambo wana te toutai kolobawa ezali ba Congolais ba yawa mpasi komoda basusu na kati na bango babomi bandeko na regime ya Kabila babeti babungisi basusu bakomona te pe mpasi oyo bango basi bamemi na kati na population kofraude lisusu na baelection kolakisa ete bango nde baye na mandoki baye na makasi konionga bato ndenge wana boyebi toyokaka ezali na batémoignage mosusu bapasteur bapesa baloba ete ndoki asalaka bato pasi kasi mpona kosukisa ye aloba abimisa verite seke mpe kosala ye pasi wana ntanga kokango nde koza solo wana tokoyeba na bino tolobi te ezalaka lolenge wana me tokoyebisa bino mpo bokoka kocomprendre contexte nini oyo esalaki ete bato bakoma korépondre na violence. Balande radio lisanga tozali kokoba wana ezaki sango ona bozindo tonga kosabi na mboka République démocratique du Congo tolobaki na libandela pe députation kuna esalemaki élection na badepute fraude eza kaka baza koyiba bazobimisaka PPRD na ndenge ya moyibi bato kutu ya PPRD bango na bango bakofundanaka mpona fraude ezali kutu na bajean mibale bato mibale basalaka na CENI commission ya organiser baélection basili kodémissionner balobi ete baza sous pression ya baleader politique mosala ekosalema malamu te bakotindaka ebe bafraude bango bakoki te nde badémissionner ezali na Gungu kuna na Bandundu. Solo balandi radio lisanga toko ya lisusu awa poto yebisa bino oyo pe tozalaki nango ya kokabola na bino mboka République démocratique du Congo. Accident monene solo tolobi boyoki to jongeli accident monene esalemi na mboka Kinshasa kuna accident oyo monene esalemi na mboka Kinshasa ezalaki na 6 heures du matin, vers 6 heures du matin, mokolo mwantongo moleki alobi lundi 2 janvier nde ezalaki na jeep ya moindo yango ebetaki na boulevard du 30 juin ebetaki mpenza motuka mosusu ezalaki wana ya taxi makasi ebomi bato mitano pe beti bato mosusu misato moto abandaki kokumba bango azalaki na kwiti koleka nde tokoyebisa bino toyoki nsango nani abandaki kokumba bango ezali mwana ya Evariste Boshab nde azalaki na volant wana boyebi Evariste Boshab azali président ya parlement kuna na mboka République démocratique du Congo oyo moto ya PPRD ya fraudeur Joseph Kabila na élection mwana na yenda azalaki na volant ya jeep ya noir wana ameli mingi auti biyenga na baninga na ye na kati kwiti ale BTB jeep na mwindo makasi na taxi boma bato mitano na boulevard du 30 juin lobi lundi na 6 heures du matin epe a beti so bato misato batsoki pena makasi toyebi te soki eta bango sikoyo ndenge nini batikaki mpe be bablesse boye na se bakipe ata bango pete na bangonga wana kasi azalaki ye moko te na kati na jeep wana moindo toyoki ete azalaki akompagne mpe na mwana ya Adolphe Muzito donc Adolphe Muzito ye azali premier ministre na bango kuna ya gouvernement ya fraudeur Joseph Kabila ya élection nde toyoki mpe
mpenza ete yango ezali kambo na mpasi komona ete moto na polisi ya kamati jeep wana akei kobomba yango na camp Lufungula epai ya General Kanyama oyo babengi esprit de mort mpona koluka kobungisa makambo ma enquête. Solo wana tolungai toyebisa bino boye mpo boyoka boyeba lolenge kaka batata na bango bakotambusa mboka na kwiti na vola kubetaka yango bipai na bipai kobomaka peuple nde pe lolenge bana bakokumbaka mituka kuna na mboka République démocratique du Congo yango ipasi soki tolérance na bango ezalaka à l'infini pona bango moko yango nde tokomona ba ndeko balandi radio Lisanga tozokoba na radio Lisanga tina ngonga ya 20h solo wana ezalaki pona mboka République démocratique du Congo to bosanité tozali na bino lolenge toyebisaki bino ete tokokabula na bino pe na bokuse mai matali mboka Pays-Bas solo boyebi ndenge tosalaka tokutani biso baye bamangala tokokabula masolo na biso oyo na lingala po ete toyoka malamu toyeba makambo ndenge maikoleka na mboka Pays-Bas po soki tolobi na néerlandais lisusu ndenge bakopanzaka yango na néerlandais basusu bakoloba toyebi yango te moko te akowangana akoloba ete ayokaki te ayebaki te soki olandaki radio Lisanga te likambo na yo okoki mpe koluka kokotaka be na site na biso www.lisanga.nl koluka biso po oyeba mai malekaki tokotia wana pe mpona kolanda bemisho ya kala ata pe na YouTube pe toyali kuno beti pe radio Lisanga okangisi yango esika moko omona biso tokobima wana solo tokoyebisa bino awa na mboka Pays-Bas tofandi mbulu oyo ndenge moye na makambo mpe ebele moye na makambo ebele yango elingi koloba boye ba changement to ba mbongwana oyo leta akosala ezali ya makasi pe oyo mamonani mbula oyo nde tokoyebisa bino oyo ezali kotushe mingi bato na biso solo crise économique oyo ye na makambo ya makasi mingi pona ba gouvernement ya mikili oyo tofandi oyo bazali na ba difficulté ya kosala makambo pona population na bango na ndenge oyo basi bamesanaki kosala nde yango ezali na loi oyo etali assistance sociale nde babongoli yango banda mokolo mwa le 1er janvier 2012 oyo babongoli yango pona nini batie ete ezala na lolenge mosusu lolenge oyo babandaki kotalela makambo ezalaki soki moto asengi pona famille bayi famille bafandi ndako moko soki basengi allocation sociale babandaki kotala kaka moto revenu na ye soki ayi nango te aye adulte batali soki akoka kopartage bafrais na ye ya logement bakamati ebe badiminue pourcentage ya 10 na mbongo na ye kasi a partir ya sikoyo ebongwani ezali boye bakotala barevenu ya mobimba ya famille soki tata mama mbongo ite omoni ete okoki kovivre na mbongo ya balocation ya sociale oyi na mwana oyo ayi adulte oyo ayi kosala
bakotala ba revenu na ye na liboso ya kopesa yo mbongo ya social. Soki salaire na ye ezali lokola allocation ya social oyo bapesaka na famille to likolo na yango, bakoyebisa bino bo vivre na lomeya wana. Nde yango esengeleki boyeba po eza sikolika monene, po eza na baconséquence minene, baconséquence financière, po ekezala ebe na mbongo wana ya mwana wana nde bokofuta baassurance maladie, bokofuta ndako, bokofuta bacharge nyonso to ya ndako, bokolia, bokosomba mo elamba, soki mpe bozalaki na baobligation financière mosusu oyo esengeleki kofuta kanda mbondambo na sanza, ebe na yango nde bokobanda kofuta oyo ekosala pete ata mwana yango soki alingaki akende kobanda ya ye vi akozala na mpasi po azala na mwa lombe kosunga ye po azwa esika na ye akende kobanda ya ye vi. Nde yango wana ezalaki po boyeba lolenge kani bakotalela, kasi eyikaka te soki baparent bayi na lomeya te batala soki mwana ye na aya adulte ayi kosala, kasi bakotalaka famille mobimba lolenge wana mpe ekoki kozala mwana to bana nde bazalaki na ndako bayaki na mbongo babandaki kokpa oyo ya social parce bazalaki deja badulte na baparent, soki baparent babandaki kosala eke bakotouche deja a partir ya salaire minimum to likolo to bazalaki mpe na allocation sociale ya famille ekosala ete esila bana bazwa lisusu eloko mpi te. Bakozwa mpe eloko te ekozala ebe barevenu ya baparent nde oyo ekozala mpona mpe bana oyo si bakomi badulte lolenge wana. Nde yango lobami boye ezali po boyeba lolenge kani esengeli bokoba na mikili oyo tofandi ntango tolobaka na bino, esengeli koluka koyeba ndenge nini makambo bakoleka awa oyeba komitia na lolenge oyo esengeli mpona okoba po eza liboso mpona bolamu na yo. Soki tolobi luka ozala intégration réussir yango eza te mpo ya kosatisfaire bango na politike na bango oyo ndenge balingi bato bazala lolenge oyo bango balingi. Eza nde yo nde ozali moto olingi olakisa ete bo moto na yo eyi na malonga, nde okolinga oyeba esika ofandi ndenge nini okoyeba kosala mpo okende osomba sukali, kosomba mungwa, kosomba lipa, koke kosola na monganga, ndenge nini okofuta tike ya bus, ndenge nini na tango ina nzoto polongono okoka kosala mosala lolenge kani okoki kokende kosolola mpona koluka mosala, kokba pe kosala pe kosimba mosala, kovivre na bato na ndenge ezali malamu, esungaka pe mpona okoki komema quelque chose ya plus na mboka ya République démocratique du Congo na tango tokolinga kotonga kuna. Nde toyebisi bino boye mpona boyeba na bozindo, kasi eza na periode moko ya transition oyo eza wana kolongba sikoyo soki na bosani te ti na sanza ya juin bae oyo bazali deja na kati ya système ya balocation sociale bakoningisa bango na ino te mpe bayeba koya sikawa te kokoma kuna, kasi tango ekokoma kuna nde sikoyo bayi mpenza kokata na lolengo totika yosa bino na libandeli awa ndenge makambo mai kokoma. Solo wana toyebisi bino po ezalaki moko na makambo minene esengeleki ete tokabola yango na bino. Mosusu ezali ya document ya identité ya bana. Boyebi ete awa mwana oyo akokisi 14 ans esengeli azala na document na ya identité. Epe bana mike bango bazalaka pe na droit ya kozala na passeport ya baparent na bango. Kasi mbongbana ekoya a partir ya juin oyo tozali mwana moke aza susu na droit ya kozala na passeport ya baparent te. Kasi soki otiaki mwana to bana na passeport na yo, yebete passeport na yo ekozala nango valable
kaka inscription ya mwana to bana wana nde ekozala lisusu valable te. Nde yango esengeli bazala deja na mikanda na bango to carte d'identité po yango eza valable en Europe awa to passeport soki eza mpona kobima libanda ya Europe. Mpe tokoyebisa bino ete na banda mokolo mwa janvier oyo ezali na augmentation esalemi mpona carte d'identité ya bana. Yango ezalaki à peu près 10 euros. À partir le 1er janvier 2012, j'ai commis 30 euros na quelques centimes. Wana toyebisi bino toyebisaki bino yango mpe liboso ete sengeleki mpo bosala boye bayepe bazalaka na biso na Facebook bamonaki mpe message wana totiaki susu na poso moleki mpona koalerte baparent bazalaki ete sengeleki basala bamikanda identité na bana mpona basala yango. Nde wana ezalaki pe sango susha monene otongai kokaba yango ya bino po boyeba ete yango ezali nde lolenge wana bana bakomaka penepene na 14 ans batwaka mikanda ya commune oyebisaka bango ete baluka bazala na document na bango ya identité koki oza carte d'identité to passeport. Ndenge toyesi bino ezalaki 9 euros et quelque na te na suka mbulo moleki à partir du 1er janvier commis 30 euros et quelques. Balandi radio lisanga to tondi bino botondi yango nde tikali penza po tosenga na bino na mpoko tozali mpona litoi na bino ya pete bolandi eza wa bino yesu kitenge tozali na bino atako 20h nde yaka kobenga na biso po ina zuwa komona ete tokoba kaka kubeta masolo ya kitoko te po kosala ete mokili ezala susu na tina te po tokokanga nyonso totiki kovivre po soki makambo manso maye na ndenge oyo tolingelaki challenge ekozala lisusu te po tokoluka lisusu te po tozwa. Nde yango wana ngonga eyaka beboy ndenge ekoya po ekabola biso po tozala na mposa ya kokutana lisusu na mbala ekoya. Solo matondi ei penza ebele epai ya bino banso Joel na msedam Jean Etio zalaka na biso ebe actif radio na kati ya radio to libanda SD son divers. Bonne année topesi yo yango oyo penza po yebiti na nini topesi yo bonne année 2012 yo moko yebi yango eza penza po na yo ememela makambo kitoko penza. Balandi radio lisanga to pesi bino lisusu bonne année bino banso bozala mpenza na koika mpiko bozala mpenza na molende kotalela mbulo ndenge ye komona yango te po awo yaka mingi batama be batota musu bayi na depression ya batang oyo ndenge esi ekomi kasi yango ye eloko ya kobete biso mfimbo te po biso toyi na moi na kati na biso oyo totala yango na bisika touti yango nde esengeli tobelela yango po etia biso mpenza humeur ya kitoko totelema ebe kotelema tosala mosala oyo tozali na yango mpo na révolution toyeba ete esengeli tokende be liboso wana ezali mpenza nsango esengeleki tokabola yango na bino na mpoko oyo mwalelo oyo boyoki ezalaki wa bino Yesu kitenge esika bozali poko elamo te mokolo mwa jeudi mokolo mwa jeudi mokoya tokozala na bino sous de 19h à 20h na ndenge ya bomesano mpenza. Yango na kinde bataki tembe bango moko bamoni yango bataki tembe bango bayoki yango na miso bataki tembe bango bayoki na matoye bataki tembe na ntembo ya wendoso baputonga Victoria noye mando pelongwe na pangeluya